MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. MDG TV mafuta sika zalinga bino la grande avec un grand G4 cadre actualité bandeko babolingo et que zongi kana cadre actualité boyebi actuellement. Papa chéri aza inconsolable pour na bamatange leki mingi. Alors quand on est bon on a ba photo et ko changer ba image ya bana BCBG to pe ba musicien na ba danseuse ba kufa je crois que vous allez surprendre au mona babilomi misusu parce que ba to bele bazo kamwa ba ko kamwa kara ah songola kufa pakala kenda cellulaire kufa et Maltina kenda bandeko Maltina zalinde ko bande ko présenter ba catalogue. À chaque fois que j'ai besoin de concert, on a un podium, au bateau, bazali ba fan, to pe ba yebaka, ba koyeba e. Beaucoup de gens, basa ko comme moi carane bon mona ba image ba photo, que bateau ba kufa, et oui effectivement, bateau belé ba kufa, ba mawana ba pe yokana raté, et ba misu ba kufa kana ba problème ba makolo, o ba ko déplorer ah que pour nani les alaka lokolo. Zulema, nani oyo, Seguin et autres. Et la famille na fungola parenthèse. Pour na batu oyo balinga papa chéri, si nous faisons ces émissions et après na bola moi j'ai bien piana. Pourquoi? Simplement parce que souci ezali que vie à vivre longtemps. Ma mususu so yo komi na ba niveau moko boza so mambo ya ko bombate. C'est clair que il y a un danger ou encore mabe moko mabe si kotinde to ba na lingala et du coup il faut que luka ko remédier to pe ko luka solution par rapport à la situation où ça ko passer. Ba message est bimi de gauche à droite et ba prophète ba moni ba prophète ba lobby avant même makambo oyo ekoma. Je crois na hauteur au une émission à Maman Charoufa et des jours passés à monara makambo depuis kala lobby ana besoin solana mwana na JB mpiana par rapport ya mambo on nzamba la kisie parce que ma beza liboso déjà nan tel qu'il est là sentez comment redéranger papa chéri pour votre information ba sucre na ba tension et comment redéranger et il faut aluka apesa bomo na Yesu na tshela bino juste kaka moi morceau mais na continuité zaraki ke ba musicien tout basi basali ba vie et basi bazui nyonso alobaki yango pe qu'est-ce que JB n'a pas eu dans sa vie ou dans sa carrière ngana alobaki yango pe JB mpia na zui tout o muto aluka na sina moi asimbi mbongo atambolo na mituka cher abimi na basi ya forme tout mindele bayindo mikuse pembe milai mikie tout ya forme nyonso ayemba ngo pe na nzembo na linga mindele pe bayindo mikuse pe milai na nzembo a fait de l'amour. Je me rappelle na zaina mwana muke parmi banzembo bersa ba enfance na biso ya oui hein to uta likolo te bandeko to zakala mokile ya batu ya se même nzambe so botuni nkolo yebi papa chéri aloba mwana na ngai oyebi album a fait de l'amour na yebi yango bien oyebi nzembo ya fait ya nini oyo aloba na yebi yango. Donc voilà kombenga o nazana mokile ya batu oyo nazape congolais, donc c'est tout à fait normal na JB, c'est tout à fait normal surtout à l'époque on a tout ba nzambete tout ba banzembo la fait de l'amour. Donc si nous parlons de ces choses exacté parce que to luka ko nuire JB non au contraire to lingi leader à vivre longtemps à pesa vine na Yesu parce que solution ezaka Jésus-Christ les maîtres qui ne déçoivent pas tata na mususu atosa ele nyonso to pesi nyonso a pesi na gauche na droite a bombelo mbeli na suka nango a chuba yango parce que vous en a besoin makila na yo vous en a besoin motu na yo. C'est ça le diable yango to conseiller bandeko a butu mo itongo pourquoi donnez vos filles à Jésus et mokili oyo nyonso za na vanité to kuta pe to kotika nyonso to bolumbu to zonga bolumbu to kende na eloko moko te jiba salivi jiba nyonso jiba yebi succès jiba moni mbongo jibe congolais nini wa ko lobaki aibi jibe mpiana te tout le monde même bano ba ko botama mikolo yo ba yebi jibe mpiana parce que il a un nom. Donc asi a nyonso bandeko nanga esengeli apesa vine na yeso bongo la motema bandeko nyonso bo mona bilongi awa bazaya kibia BCBG to moni sege to moni zulema et to moni cellulaire
baza ebele bamisusu kutu awa na chete sunda bas bamisusu na chete. C'est vrai, peut-être les gens diront que non songola si alongwaka o azara danseuse Patricia et yekutu on dira uti kokufa car année passée awa parce que ça la danseuse moko kufa qui juste après album wa suka tango bimi. Oui, il y a même pas ce qui est un an. Donc bato belé bakufi pe bakufa misusu na ba proche to pe bandeko na bango bakufa ki neti moto lokola il s'appelle encore comment kombo kimengai azape moko ya BCBG les proches ya kufela ki soki mwana quand ndenge album ajibe ote ko bima les gens soupçonnaient et bon habité soit za na kati na nzembo na kati album ngo parce que parmi ba témoignages to yoka et ça que même pour na ko nzembo na album ya leader tu dois sacrifier. Ba voyage au bon yaka pour voyager tu dois sacrifier. Et ba vérité oyo bato ebele ba utela ba orchestre bat babimisa. Ya na ndeko mo na osala tuna lukila bino témoignage na ye abeta na quartier latin azana poto awa. Apesa témoignage que ye falaka pesa mwana na yo ba oba pointa ke ze mwana na ya bogar. Mwana ngo yepe mwana ya banda ko linga mingi. Mais Dieu merci mwana ana pesa ke sumbekate parce que circonstance moko esalemaki esalaki ketanga ke poto azonga sauter. Moi sacrifier sous mwana nezalaka te. Kombone kiminga bato ebele ba koyeba ye na kolukela bino témoignage ndeko wana na kopesa bino. Bandeko toyoki na ba echo que soki mosaka akangami na poto azongi susu te parce que falaki pe apesa pour na voyage oyo asalaki falaki apesa ndeko wana bandeko mokolo kofungolaka monoko apesa témoignage ya vie na ye to aloba makambo oyo ye abika bato bakokanga matoi parce que ya manger et à boire. Tant balobanga bato ki musique eza monde moko mabe. Les gens croient que oh malheureusement en foot mais ça tellement makasi que moyen bato ba comprendre ezate. Na otola na jeune prophète moko et bandeko message a pesaki ezo cadre car ndenge mo na message on a pesaki alobi yekuto a pesaki message juste après le wa zolema alobi amona papa chéri ko sala accident. Un accident n'a causé un problème ya lokolo et après wana amoni aza soit invité alobi boy après liwa papa chéri aloba ki boy parce que témoignage nezali ya le lote avant mwana kufa avant pe danseuse ba utu kokoro ba kufa kufa juste après liwa zule malobi après liwa papa chéri singa wane kozala kaka bato bakolanda na ya kosakana te. Moi je vous ai dit na lota ki ndoto na ogangela leki na nganga na ebisieke pino bomona bato ba kufa zinga ya jibe mpia na bozaka wana. Donc eza hémorragie moko oyo eko continuer. Pourquoi? Simplement parce que il faut boyeba que succès ezalaka nini oyo aura pardon succès ezalaka na mandat esilaka ato régner 50 ans ato régner 100 ans eko silaka. Ce qui veut dire quoi? Ce qui est sili aussi au sela qui époque na yo okoluka to ko ya ko réapparaître et ce qui par mégare au luki réapparition mingi simba ape karaté mais na moi tamu ki ono koluko zonga esinga ba sacrifice moko oyo eza au-delà ya entendement na yo bandeko bo constater ba musicien belé ba sekui oyo ra sekui jiba sekui même na ngambo gospel yana ba musicien belé gospel ba komi ko rebeta ba concert o basi ba salara succès kala so ezanza menza mazolokumu mais ce que ezaka parce que baso sala ba mambo ba mesana ko sala nzambe ye moko ayebi sino dossier wana na oyela bino wango na kangena no parenthèse to lo bananu ya oyo tozolo ba awa. Mes frères et sœurs tant aussi le lui ko réapparaître et singa ba mbeka ko sakana te parmi ba message tozui ndeko moko na zinga ya Weranson aobela makolo aza parmi ba porte-parole na ye makolo ndeko wana bayiba kito pe bazwaki yango nde mutu vie ya ndeko wana nde mutu et travailler concert à arena we uti kobeta isali mama na gaz au moins sina kokosa bino ke asambela nzamba afungoli ba porte bato bakoti ebele. Donc Dieu va envoyer les gens pour aller mourir, c'est ça dans un concert oyo azana intérêt mon na katité et les gens croient à ça. Plus grave bazo ko finga biso tant to lo baba makambo tant to dénoncer ba makambo bandeko na ngai
na musique qui seza ya kosakana te. Tu ne peux pas chanter au sala kombo na mokili et surtout que ça na mwa mbanzambe te sans que o sacrifier. Au sala kombo te. O beta musique kan de nani bande ko na yona mama na yona bana quartier na minoba bana koyemba. Ata so eza kitoko nene ata mungongo eza ndenge nini. O traverser ba frontière te pona nini parce que succès mokili o bozomona ezala na mokolo na maître na yango. Et so osali alliance na yete c'est pratiquement impossible oyebana na mokili. Les princes babenge les princes de ce monde et mutu o aza au-dessus ya milimo nyonso eza nzambe. So lingo sala nkombo na mokili o na ndinga malamu salela nzambe. Viens chanter pour Dieu, soumets-toi à sa volonté, il te lèvera et ton nom sera grand. Et ya aza na intérêt parce que batu bakoyeba ye na nzela na yo. Nzamba soutenaka kaka place o aza na intérêt. Soka aza na intérêt te achaka zolo te. Yango bomoni musique to benga ngo mondain. Pourquoi? Parce que intérêt ya nzambe ezate et du coup nzamba ko chaka jamais zolo. Muto ko sabino te ke musicien moko mokilo azali ayemba azana kisite azate. Bao bayemba bazana kisite za bao bayebani te. Bato rola ba Jean Goubal kana kongonde bayebi et puis bato nyonso te. Ngautu ne ko yeba Jean Goubal kana ki mokolo o nazali. Malgré ça la musique na ya kitoko. Pona nini parce que levé asimba na ekisite. Et asimba na ekisite, yemo pa lo barango que ayebi musique na niveau que et ça kobeta tolote à cause de la première mais neta simba ki cité moi yebana ezate tata batukutu azinga anen mambo nzambe tozela kaka amikotsa mobimba akoma penza ko saela nzambe akoma penza ko yembela nzambe et ce moment là viendra nalandi émission na yemoko vraiment pertinente auto ko sala ka dimanche auto leka awa na papi mboma il parlait de l'adoration na tie waouh tato ebi makambo donc ana emo na nzambe mais bino boyebika satana ndenge makambo ngo ezalaka aokangi nanu waya aokangi nanu yango bato bongo bandeko fo obondela mingi mpona bango amikotsa mobimba servir nzambe na ye na kimia bandeko kaka nde na uta koloba na bino oyo tomoni bandeko na biso bauti kotika biso na BCBG bamisu bakufa mwa kala bamisu bakufi kala mpenza te na bao bauti kotika biso mikolo sans compter bamembre ya famille oyo ezali mwana ya papa chéri tout ce qui a quelques jours passés et petit frère n'a propre plus ou moins un mois passé mwana ya mama Kulutu je crois et là au moins ya bongo kombo na esuna ni kimingai naza même na photo na ye malheureusement eza na téléphone o na simbi na ngana tshela bino yango na quelques membres famille misusu na ngana tshela bino yango mais dommage que eza na téléphone o na simbi donc moi na tchango ezate ndenge ka to tukoloba na bino que si nous faisons ces émissions ezala poto interpeller na bato misusu oyo bapesi na bavina bango na Yesu te et surtout ba fréquenter ba monde wa ba musique faites très attention na bato misusu na yemo koper la personne soit pesa vina na Yesu te ozala passer ozala compliqué c'est ça vraiment nzamba sala ngolu ya moketo zai na wa website bino yangwana sinon abonnez-vous massivement sur MDG TV Mafuta ya Sika. Moi c'est la grande dame mais activez la cloche pour ne rien rater et partagez nos émissions pour sauver des âmes et que le Seigneur vous bénisse. Tout le monde, merci, au revoir, bye. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui ako kalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu bonanga okufa se kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase tanzoto poyo bikisanga ukitana se pozwe sikananga
nanga nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkoteya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikolo evangelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo Zambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa Maintenant tu m'as rendu intouchable Maintenant tu m'as rendu invincible Aliwana yo tu komine la santu Lise kwa na yo tu komine balongi se métamorphosé Osimingo sambwe maladie na miso Olingo baby naza toxiqué grâce à lui mais comme Nzambe na biso nya okambola gloire na moto te lobi na ona tongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya Nzambe na bango yango bien aimé bato na bakoma o biso dolera ngulu te o milimo mabe kotaka na ngulu mais so bino bolera ngulu te po milimo mabe kota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe kotaka na mai yango tokumisa Nzambe po akufa asekwa avandi na loboko kata mpona konikasele mpona nga na yo Jésus de Nazareth.